Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to sabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Coucou bambote na biso eza bongo wabino la reine Nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba bomba mina ngana yebi ke pa bozali boza deja ya kosepela boza ya kosepela so na bike boza ya kosepela bolukinga mingi molie vencedora wapi yo molie vencedora ke wapi na jali pe na kojala ndeka na yebisa bino ke na jali na zali yango asko lelo na bemeli bino recette vraiment ya bien recette on a bemeli bino avant ko lakisa bino recette on a memeli biso na kosenga na yo moto koti lelo vraiment na TV ya la reine Nzinga na site ya la reine Nzinga soki nano s'abonate komona bouton moko eza wana makomi moko eza ya rouge soki fini makomi wana wana elingi koloba ke o s'abonner après pona ko rater ba émission la reine Nzinga te ezosenga ko fina cloche de notification fina yango papa mama fina yango soko fini yango ekobimisa yo pena ba ngonga misatu après fina oyo vraiment eza likolo wana tango fina ngo ekobimisa yo mwa ba biloko mo boya ngalo bango mwa maseke soki bimisi wana o mona kaka chaque fois la reine Nzinga bano kota na bandako na bino bono yo kaka sini mo ke bano lela ngongo soki omoni bongo atoza na cuisine atoza na esika nyonso ata na salon soki oyiga partout kotika ngo ato tika to na balcon makele wana ka koyoka yeba ke la reine Nzinga akoti na ndako na bino la kote la reine Nzinga akota apamba te soki la reine Nzinga akoti seke likambo ezali bon ba minanga pona ko avant ko bandana no recette na biso ona memeli bino lelo avant ya ko lakisa bino na ko lakisa bino na mbuma moko boye ba milanga ba benginga ya mingi ba fidèle vraiment ya la reine Nzinga TV bravo merci recette on a tilaki bino wana oyo ya quaker merci vraiment en tout cas botali yango pe bosali sali yango bosepelaki nango makasi mais boyebisenga la reine Nzinga obosanaki vraiment ko lakisa bambuma wana bien to moni yango vraiment bien te bato oyo esengela ko benga ba benga inga na tinde bango na nzela na WhatsApp na yo mutu ozaki courage ko benga la reine Nzinga te yango na siko na memeli bino paquet yango eza oyo nde bozomona eza oyo na bandi bomoni yango vraiment bien yango na tsaki na recette na oyo ya liboso wana ya quaker ezalaki mingi bambuma oyo vraiment botala ngo pe ya malamu kombo oyo Flowerman eza na Dodge après na portugais to benga ngo Ameisha yango na siko esengana la sabion e bandeli po bato babenga mingi bato bazwa courage ko benga babengi na tindeli bango ba bazwa courage te yango esenke mission na ngo na kosala na la sabino pake yango ndenge ezaleli koma yango kana munoko na yo teke na Google koma yango na munoko no mona ka kobimisa wana ekobimisa pina kombo oyo ya pays oyo vandaka nini o babenga yango oui siko pona kokota vraiment na recette na biso lelo na memeli bino recette ya tangawisi ba papa ba mama lelo na memeli bino recette ya tangawisi recette yango ezo traiter nyonso vraiment et vous êtes malade tout so meli wan o meli yango o sentir vraiment mukona yo kozapena na esengo vraiment na mukona yo kozapena keke kozapena na bolembu vraiment te okulamuka pena na nzoto makasi ndenge zaka ba mwa ba bolembu wana ya olamungi na tongo na bolembu na pokwa pe o sentir ka journal o vraiment lelo eza ya ngate toloba ngo ka mingi lena la muki bien te journal lelo eza ya ngai te bane kona nga recette on a memeli bino eza vraiment malamu komela yango na tongo soki olamuki okomona pena journée na yo nyonso kozaka nzoto makasi epesaka penza nzoto makasi yango na baami na ngai na kolakisa bino biloko nini oyo nga la reine Nzinga na kokotisa vraiment na tangawisi nanga oyo na memeli bino eza tangawisi oyo ya biso ya poto nayebi ke batangawisi pena oyo bakisi ya babokoko wana mereve mutasala yango mereve ba solution
mais rêver ba solution soko yebi pe na site nanga komona mais rêver ba nzete nini oya salaka wana o nyonso asengeli azongisa nzoto na biso ndenge ezalaka na ndenge ya bokoko akontate kaka mais rêver ba solution kuna vraiment kozwa solution. Siko la reine Nzinga amemeli biso vraiment recette ya tangawisi na ndenge ya poto na ndenge ya mindele. Mais botu na anana. Ebi ke sala vraiment bien. Sala bien ngala meki yango. Ngala zalako avant memela bino recette na mekrango nana. O eza YouTube. YouTube ko mema pengambo. Ya ba mama ba papa pa ebozali eloko nyonso oyo kolakisa ngo bato yo moko salaka yango na soko moni ke pa na yo epesi ata une semaine o memeli pe bato na YouTube po YouTube to so mona oyo to kota nga pona bikota kota te yo tango koti YouTube yo ko memela bato na biloko moko oyo ezala ngo vraiment beta moto omela ngo esali mabe kati na ye etali yo ba adresse eza kona ba yo kanga yo yango la reine Nzinga avant ça la recette yé mon quoi mégarango à mon niveau que une semaine 2 semaines 1 mois à mon avis c'est bon et ça lui peut bien katinaye yango pe na memela rabino ba recette yango oui to komona bilo ni kota wana to komona yango eza na ka recette moko et où mais na on vraiment te et où mais na on vraiment te pour bilo ko kota kuna ka bilo ke belete mais to ko za vraiment pe na ba bezo pe ya milangi tika la ça déjà va y pe ça bino goût mulangi bo moi déjà mulangi oyo nsusu etikali bozomona ngo kala mingi te ndenge na kosala yango ndenge na kokata yango ndenge na komixe yango bon tokutana na nino na deuxième numéro to la ndenge Moulier Vencedor azosala biloko na ye. Merci. Bien bozomona tangawis na biso après miel otoka mafuta nzoi pe kopo na biso pe moke kozanga te na eloko ya kofina yo ozomona. Après 3 citrons na biso 3 citrons et bomona vraiment 3 citrons na biso. Après la jus à maçon jus à pomme bomona jus na biso à pomme. Après mulangi omona mulangi yango tokotia biloko na biso mulangi. Après mix na biso yango oyo mix na biso pe ekozanga te moni biloko na ngani oyo ekokota na tangawis na biso. Tozala besoin na 3 citrons biloko bona oti kolakisa 3 citrons jus ya pomme mulangi mpona kotia yango miel tolakisaki yango déjà tangawis. Après na bakopo na biso eza wana na lokata citron na biso na katikati nde bozomona yango boye omona citron na biso tokata yango omoni nasali yango fina citron na biso ema bien esenga mpena tofina yango malamu. Ça s'appelle
ma jus vraiment ezobima ebele vraiment ma jus et tozomona yosenga mpo kofina yango vraiment makasi so finir makasi omona pena ke binza pena jus moko ya bien vraiment po tozaka na besoin ya jus ya citron jus nango kaka tozaka besoin nango moni dès qu'on a lobaki 3 citrons et quand on a encore 3 citrons ouais et quand on a citron mais il était 3 ya pamba laissez un peu au final pour ça finir bien te et puis la nakati pour finir vraiment vous appelez ma casse le col à la reine zinga par on finir vraiment et puis nous s'appelle ma jinyoso moni tozasiko oyo tobwaka na biso tozasu na besoin nango te tokobwaka yango moni bimisi jus tozaka na besoin ya jus nango tiango na part awa après tokokata batangawisi na biso tokokata yango tozwa siko mbeli moko ya moke ezosenga vraiment kokata ngo na mbeli ya tangawisi na biso yango oyo ekatami vraiment bien tangawisi tokamata tokotia yango après tokotia citron na biso tokosopa yango sopi citron après tokotia lutu moko ya miel lutu moko ya miel yango tokosopa yango kati ça va vraiment bien.
Coucou, bah fidèle à la reine Nzinga, to kutani suna deuxième numéro, ndeka na FCI bino ke, na la sabino ndeni na sali, babiloko nanga, bomoni yango bino monde na sali yango, bomoni yango vraiment bien, na bandi botali yango vraiment bien, bofongoni misu na yesa bino, bofongoni matoi, bomoni bende na sali recette nanga bolandi yango vraiment bien, ndeni molie Vencedora a sali recette na ye. Recette on a même bino eza vraiment bien recette eza vraiment bien eza malao mingi komelango na tongo soki olamuki na tongo soki olamuki eza recette moko ekimisaka vraiment maladi beya mingi na nzoto yo moto vraiment na nobela tension te eza malao mingi omoni poto eza makambo ebele ba stress ebele yo moto na nobela tension te cette recette est vraiment bien pour yo mais là yango ekosala yo vraiment bien yo pe moto za na attention mais là la kopo moko soko meli kopo moko na tongo moni ke sali neti ba vertige sali vraiment bien te pardon luka docteur sona docteur tuna ye po te recette oyo ne bozo mona boye eza vraiment santé recette oyo eza santé eza recette moko eza malamu vraiment donc ezotia vraiment banzoto na biso mona babolembu wana penza babolembu koza suna babolembu wana te soko zo melango santi pe nzoto no ekoma makasi au moins la journée pe ekolekela yo vraiment bien pe comment na ba tumuso mona ta muso ala mugi na tongo mona journal lelo eza vraiment bien te journal lelo bolembu na mona mo bien te eza pe ba kozanga pe ko mela ba biloko oyo yango tezanga biso kati na banzoto na biso ba biloko oyo ya santé yango na ba dekoranga bo sala yango vraiment bo meka yango ekosala bien sala yango meka yango kobanga iloko moko te esala yango mabete pona ba santé na biso ndeka la lobaika ke soko belaka vraiment tension ya makasi luka no docteur avant mela yango kende mema video la reine Nzinga TV mema pena portable na yo be okangi yango photo ndenge na laksa bino ba bandeli wana ba recette nanga wana kanga yango photo memela docteur lobaki na nina banda komela recette nanga oyo. Est-ce que ça malamu mingi na santé nanga oui to non docteur soka tali santé na yo po bato musu batension mata vraiment makasi wana docteur soka lobi ke non komela yango te eza malamu te po na santé na yo tika wana tika mais soki docteur ebiso ke melango eza nango mabe te eza kutu bien po na santé mela yango bandeko nanga bomela yango ekosala bino bien penza mela yango lamuki na tongo o brosser ozwi kaka verre na yo kaka moko nde na lobai kaka verre moko okamati yango fongoli mulangi na yo nde kala sila ekolakisa ofongoli mulangi na yo otie verre na yo moko ne omona mulangi na biso na sila ekolakisa bino ozwi verre na yo kaka moko boye ata ya moke kaka boye meme otondisi na otondisi te osala eloko te nde bozomona boye eza kisi mobimba ozwi yango omeli. Donc, ça va bien. Pili wana, yango ezoke sala pena musala na kati. Ezoke sala musala na kati. Omona pena nzoto na yo za pena katango nyoso makasi. Yo pe mto lingo dimne. Melaka yango. Chaque tongo nyoso melaka yango. Mulangi moko boye, ekosa nango pe ntamwa ba 3 jours. 3 jours. Mela yango ata 3 jours na mulangi na moke. So pe mulangi moko munene ata 4 jours. Yo kaka. Na tongo meli na yo kopo moko soko sepeli na poko avolala okomela mais na kopesa bino ka conseil moko eza malamu komela na tongo soko lamuki pona tongo ntanto lamuka déjà mo ba bolembu wana ozwi verre na yo moko meli obani ba misala na yo to ke misala na yo ka ndenge ezala bongo na tongo vraiment eza malamu to mela ngo chaque tongo soki verre ndeka moke bo lokola verre wala reine Nzinga meli ya moke okomela no de verre eza ngo jus eza jus comme ndeti jus nyonso mela yango 2 verres omona vraiment ekosala bien kati na nzoto na yo yango bandeko na ngai yango kala lakisaki bino na bandi tokokutana lisusu vraiment na deuxième numéro oyo asepe na recette na oyo nasali apartage yango mpa baninga lisusu bato bayebi kosala jus ya tangawisi te partage yango eza jus moko vraiment ezosunga biso surtout biso bato ya poto awa ezosunga biso makasi ya moko tozala baclimat na biso echangeaka pambapamba lelo bien lobi bien te eza vraiment bien ntango tozomela yango esalaka biso mpena bien malamu ya jus yango okomela yango na ntango ya malili okomela yango mpe na ntango ya moi eza mabe te omela yango na malili omela yango mpe na moi
eza bien pour na vraiment ba santé na biso mikolo nyonso melaka yango eza mabe te ke omela yango yo ta mosusu la reine nzinga combien de fois na semaine non mikolo nyonso melaka jus oyo mikolo nyonso yo moko mona kaka ke molie vencedor makambo alobi na yo eza ya solo bato mosusu mpe mona mpe ezokendisa bango mpe batension mais ndenge kaka nalobaki yo oza moto tension oyo makasi tuna docteur yo mpe moto oza na moto tension ya normal ya eza mpena ya makasi te mela yango eza jus comme jus nyonso yango na bandeko na nga mpo na lelo vraiment tosukisi boye nazopesa mpena mbote na bafidele nyonso ya la reine nzinga boyaka oyo eza tv na bino bokomona lisusu basurprise eza ebele ndeka na yesa bino mpo bozwa basurprise ya sika ezosenga bosabone ezosenga bolike ntango bozolike bozosabone bokomona mpe basurprise banoya ntango nyonso basurprise banoya yango wana mpona lelo tosukisi boye natiki bino tosuki bongo na nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya elimo santo amen.